bandeko nanga ba congolais eza pasi mingi nazoyeba te biso ba congolais tosali nini na mokili oyo tokomi bazoba bakizengi na Afrique pe bakonti na biso bakomi kosaka na biso ata bino moko bandeko na ngai naza na mingi akokomante te armée ya Kenya eye na mboka na biso mpona kosoutenir biso kobunda na ba M23 ba M23 oyo toyebi ke bazali soutenir na Rwanda M23 ezali Rwanda mais likambo kokama bino moko boza komona na bavideo oyo minduki bacamion logistique oyo ifo Kenya abunda nango contre ba M23 oyo eza ba Rwandais ekiti na Rwanda eza kokatisa ezwa na Congo. Eske eza kosaka na biso te? Eske likambo ya boyi eza kolakisa ke biso peuple congolais tokomi banani même bakonzi na biso ata lokute leki lokute koleka niveau te na misalama te na monde ke mboko boza kobunda na bango minduki na bino ya bato baye kosala bino intervention ekiti na mboka wana yango ezolakisa ke bapeyi wana nyonso banilotique bakenye oyo nyonso tu baza kaka contre biso botala bakonzi na biso baza koaccepte makambo ya boye minduki ya bakenye bakamio bakenye ekita na Rwanda yango ezokatisa ekota Goma nano esalama te mpe na bamboka ebele kosalama te ekosalama kaka mpo na biso bacongolais mpo biso bacongolais bakomisi biso bazoba bakizengi pendant 20 ans naza na mingi akoloba te congolais na congolais asosola makambo ya guerre ya M23 eza baguerre moko trike baguerre moko trike ya lokuta baguerre moko oyo ke même bakonzi na biso bayebi oyo ezoleka na kati parce que mutu normal oyo mutu esalaka akoki kondima te ke pays oyo azoagresse biso pays oyo ekosoutenir biso minduki na bango ekita na Rwanda eya na Congo. Bino moko boza komona badrapo ya Kenya ndenge minduki ba logistique wana ekiti na Rwanda ezoepa na biso. Alors congolais na congolais asosola mpona ntina ya guerre oyo. Merci. Vibako